Obwisi motema na ngayo na bolingo na yo. Bolingo na ngai leyo nakotika yote mwana mwasi oyo. Bolingo na ngai seyo nasukia waipa na yo mobali oyo. Namonaka nanga pasi ndenge na ndenge, kasi po nazala sincere na yo nazuaka pe fiancé. Namonaka nanga mibali ndenge na ndenge, kasi po nazala franche na yo nazuaka pe fiancé. Lokola makanisi na biso bato ezalaka ya Nzambe te. Suka suka bebe oye koyana bomoi nanga. Suka suka jo lelo lopete na musapie. Dois-je me amour. Premièrement na kumisi Nzambe pour na journée à lelo. Parce que na kumisi Nzambe pourquoi? Parce que le début il y a qui facilité. Il y a une facilité, donc ming ba pesa biso chance té quoi, ming biso chance té to comme journal lelo. Mais le quoi Nzamba yebaki o la teki liboso na biso yango to komi na journal lelo. Na remercier mbadi nanga parce que akanga ki matoyi pe a supporter kinga, a supporter surtout oyo ezako le kamange ba combattre zaki nango, a supporter ki a kokisi promesse na yo a prometa kinga. Na pesi merci parce que atiki basi belé na mboka outi basi belé na c'est les belé o bale kinga na presque mais ay ko ringa pesi merci na ndekonanga ba soutenir nga. Premièrement la belle famille nanga ba outi musika basi belé a futi ba billet na bango. Bah, il est toujours pour un recépé sanga. Donc, sinon, merci. La première te venir vous a décidé. On a toujours Cassandra Oyoboye Baki. On a toujours la même personne. Donc, on a décidé à t'inquiéter. Puis, merci la grande sœur Nanga, Amanda Feza, Namobad Naye, Bondo Pedro, Baouti Suisse. Bah, il est toujours pour un recépé sanga. Le grand frère Nanga, Roger Koy. Outi musika na Bruxelles pour nous recevoir sa petite sœur na bango mwana ntuka na bango. Et merci beaucoup. On sait que merci na mbali nanga. Parce que lo moko na kemingi. Na kemingi. Nous toujours moi ce qui depuis le 16 août 2016. On a toujours la même. Exactement que non ce qui peut-être na bomba qui manzaka et le quoi c'est au balina ça n'a pas changé non. Moi ça pototé nous a toujours moi c'est africain au yoyebi. Et merci beaucoup. Nous ce que non na ko batela ko kaka lokola minu nanga monoko ina romela ko kaka lokola makila monoko nanga na rolimba jamais pour le meilleur et pour le pur. On a toujours wana on a toujours permis na yo na ko soutenir yo on continue toujours ko soutenir yo ndenge ça là déjà. Yosali enveloppe Nzambe akangaki lelo nazwi ndingisa ya kofongola yango okomisa s'interdit mpona basusu ngolu epesa melinga nazwa bomengo ya bomoto na yo nalingi yo na motema naponi yo na libala moto abolingo ekangi nga nalinga nano boye te posana mona
osukisi motema na ngai nalingi yo simana na bokoto okende lolango lotema ema mokongo yoka kokata nanga ona kozela-zelaka mokolo ya lelo mon amour kamata loboko na ngai tokende liboso na kolo oya kobomba na nga na bo papa mama bazwa lokumu na bango ilembi 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 nano namona te mwasi lokola yo oh mama ilembi ilembi nzela yango eza molai lokola nga na ndimi nakokoma singa yango eza makasi atandele nakokata yango na mwandambo ya boyambi na nga kolo ye akosunga nga ye nzela yango eza molai lokola nga na ndimi nakokoma singa yango eza makasi nakoluka na mipesa mpo na kata yango na mwandambo ya boyambi na nga kolo ye akosunga nga ye nga ye kobungisa elikya te yokolonga elikya na nkolo nanyango alobi na yo yokobala te ye nanyo papa na ye nanyo mokili bamesana bekoloba kanga matoi simba bekotima na yo nanyango alobi na yo yokolonga te ye nanyo papa na ye nanyo mokili bamesana bekoloba kibala koyoka bango te nanyango alobi na yo yokobota te ye nanyo papa na ye nanyo mwana mama ye bakangelaka mwana bilaka nzela te yo nanyo papa na ye tika bato ya mokili baloba o bamesana na bango koloba tika baloba na esika na nzambe kasi mokolo moko punda ya balame ya koloba eloba Patrice Ngoi na Paster Nelly Pangi na ntango oza koloba likambo na moto na suka kotya mokolo to te eloba tambulukoki na Emi Kutino na maboko na yo oza na eloko eloba Detiki Diamina na Claudette Ditu suka ya bomo ya moto nzambe nde ayebi yo eloba Olangi Yosho na José Lokwa na mabondeli nkolo akosala eloba Henriette Lola na Chantal Lesi na maboko na yo
oza na eloko nyonso ekoloba yo soki otie tembe te kolo na likolo akoyoka mpe akosala simba elikya na yo tango na tango ezali na likambo na yango batela kondima na yo opepe moko te ekoyisa yo apotamaki na ndako ya bibwele afundamaki na nkembo Yesu Dawidi loboko libibwele akomaki mokonzi monene netola miso epai na Nzambe lisungi euta se na ye na sepeli trop pour nga c'est un jour inoubliable ya kokisa moment où na mosi na ngai donc ça fait plaisir tout le monde en famille bazali entouré na biso donc franchement naza na plaisir ya makasi komona famille nyonso et ndenge nauti kokokisa lelo sue ya vie na ngai na mosi onga alingi ndenge ya vie na ngai voilà quoi oyo nazalaki nango ya koloba na Stockholm, précisément na Suède. Lelo ezali jour oyo tantine Sandra Rebecca na papa Didier bayokana ke lelo nde mokolo ngoti ekokisamaki kitoko makasi to eko soutenir bango annonce en chair. Nous avons la présence à Batunyoso. Et puis là on msuna ko yebisa tantine Sandra nazo souhaiter ba bonne chance na libala na yo nazo souhaiter ba bonne longévité, il y a mariage et puis les apétés mariage, il y a là et surtout kobo saranzambe te wa peso libala yende mutako ko sunga na temps difficile ko ba temps difficile na libala ezanga kate ya kanango mais soko zala nzambe na yo okolonga papa Didier kaka ndengo ozolinga tati Sandra bakisa susu likolo susu ebele abakitoko ebele ya santé et surtout boyokani na kati na libala dialogue eleki nyonso na souhaiter bino longévité na suki wana. Ouais, on a comme on a Clarisse Feza Bondo, donc on a sa grande sœur, il y a Rebecca Feza, Sandra et Aprenga, donc on a la 5e, il y a la 6e. Oh, on a le journal le laisse qui makasi parce que il y a Bouezalate. Il y a Bouezalate, na pesi merci na Didier Mbabou, vraiment na ndenge a honoré petite sœur nanga. Ya motu ya na ko loba na bango o bako sa na ko couple na bango bazwa nzambe batia na centre mariage na bango azala mutamisa na mariage na bango soko tenzambe Sandra na kati ya libala na yo na yebiki ya leo eleba libala mama za ko loba biso tangu nyonso ke libala eza elanga nzube et puis elor na ko beta c'était Sandra nzelo poni eza nzela ya mulai libala eza ke loko sentiment eza eloko ya mikolo tango s'engager pour la vie. Et il y a boutou et na moi belela nzambe et en plus toi na papa te toi na maman te nzamba za bana nzamba bala bitike tangu nyonso to belela kaya yo kaka oyebi maka mama za ko loba biso à chaque fois na ngana loba no lo mo amukela tozara ba amike à chaque fois tozara ko sakana
tolingani mingi pe tolinganaka mingi na bokoloba ngo na nini nakoyembela nzembo moko ya moke mpo na honneur ya mama ya biso saka saka bunga abunga mele malia o yolela 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 o eza nzembo mama aza kolinga ngo mingi à chaque fois soto vandi aobetela biso ba histoire aobetela biso histoire neza koleka kisangani mwana zoembela biso mingi mingi aza obetela biso histoire oyo ya kipendaro twende ivyo kaume kango kaume wanga kanute yakwete mishikuwa ya shaki ya kombe minita shuka we mukongo wakaume kango kaume wanga kwa nini unitoraro. C'est juste pour nous rappeler aux mémoires à maman Abisso, aux à ma sœur bien-aimée, ma jumelle. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Sois sage. Za na confiance en mobile na yo karaming mobile na yo ko kabata mokilité. Place OK, ndé na ota ko biso za ilanga nzube. Ya Léo et le bas, sois sage, nzamba batela bino, bozo ya mingi, merci, journal le lezayo. Donc, lelo après awa, na côté tuka, ma misu nanga o elobe belé, eza ya mawate, eza ya sengo, biso bato tozaki eloko ezanga tina, nzamba pesi biso valeur. Biso o ezaki interdiction, libala ezaki te na famille, na biso komo ya pepele, nga na bala, bandiro na biso ba mbali babali, biso pe tozobala, eza honneur makasi pour la maman et biso sikazali. Alors continuer toujours au pays Manakimia, je t'aime et je t'aimerai toujours ma belle. Bisous. Nanyangwa lobi na yo yo kobala te ye nanyo papa na ye nanyo mokili bamesala bekoloba kanga matoi simba bekotima na yo nanyangwa lobi na yo yo kolonga te ye nanyo papa na ye nanyo mokili bamesala bekoloba kibala koyoka bango te nanyangwa lobi na yo yo kobota te ye nanyo papa na ye nanyo mwana mama ye bakangelaka mwana bilaka nzela te yo nanyo papa na yo nanyo mama nikole mwanza simba selikia tika bato ya mokili baloba o bamesala na bango koloba tika baloba nesika na nzambe kasi mokolo moko punda ya balame ya koloba eloba Patrice Ngoi na Pasteur Nelly Pangi na ntango za koloba likambo na moto na suka kotya mokolo to te eloba Tambulu Koki na Emi Kutino na maboko na yo oza na eloko eloba Detiki Diamina na Claudette Ditu suka ya bomo ya moto nzambe nde ayebi yo eloba Olangi Yosho na José Lokwa na mabondeli nkolo akosala eloba Henriette Lola na Chantal Lesi na maboko na yo oza na eloko nyonso ekoloba yo soki otie tembe te kolo na likolo akoyoka mpe akosala simba elikia na yo tango na tango ezali na likambo na yango batela kundima na yo mopepe moko te ekoyisa yo kobungisa te abotamaki na ndako ya bibwele akundamaki na nkembo Yesu Dawidi mobukoli nde bomoni mwana mwasi oyo aza leki na ngamena kobenga ye mwana. Pourquoi? Parce que écart ya âge ya limula etalanga na za suka pembe ya za jeune fille. En même temps, ndenge azali awa eza pe miracle te. Pourquoi? Azali vraie congolaise. Pourquoi azali vraie congolaise? Maman na biso auta na ba Congo. Auta na ba Congo, mais en même temps auta pe na province orientale. Donc au Zaïre, c'est quoi babenga ngo province ya Tchoko. Donc vraie congolaise. Mobali nae Monsieur Mbab
Na sali moi pose pourquoi parce que ils ont une émotion. Ba émotion moi ils allaient à batunyo surtout dans le sens que à honorer biso. Moi na moi sœur yé mutakanga li moi maman, ngai na li deuxième la famille. Donc dans le bagi na loba mingité mais vraie congolaise, vraie beauté congolaise, les qui n'ont pas cette périmine en dégo honoré biso. Donc merci beaucoup. Pour biso ezali esengo monene pour ete leki na biso mwana ya suka azaye mogote ana moninga na yo wana mama pasa moninga na yo wana merci. En français, je vais vous dire faux jumeaux. Baza fierté à libota na biso. Banya suko bakangi libota ya mama. Didier na Oscar. Ya wana Didier. Moya solo ngana kuiko biso na butu ya lelo ezalika ki yo wana obali. Linga mwasi na yo chérie rien comme il faut zala na tout le temps pour libala basaka na bango te mwasi na mobali soki bobimisi leba na bino na miso ya bato bokena komi baparent bale dot na bango ekomi likambo ya solo bokoki kozongaka nsima ta mokolo moko te baengagement bozali kozwa bozwango au sérieux. Tala totiki bamboka na tovandi misika tolongwe ba Munich Canada bato Canada bazali bayeka kohonore bino touti epai to kohonore bino. Alors naza osenga na yo Didier vana na mwana mwasi oyo ndenge yo olingi yo présenter biso ye vana na ye ti suka ya bomoi na bino okabwana te mpo kokabwana ezaka soni ezaka mawa epesaka mpe pasi lokola bolingani na bino eza esengo mpo na biso. Merci. Merci. Je crois que nous avons suivi les témoignages. C'est vraiment émouvant. Donc, nous sommes affaire à des mariés qui sont des cadets. Donc, ce n'est pas par hasard. C'est une grâce. Et c'est... Nanyango lobi na yo yo kobala te. Ye na nyo papa na ye na